Et là, on y a ça, on est déjà mabé. Et pas na biso ba kolon nango ba obimisi la atoki sala biso ka bien te. Parce que baloba na bakanya so exception ezanga te. Bolingo to boite bolingo pe ezala ka que bo ta vaye place moko bolingo pe kuti bino boko kolingana. Na ndenge pe ya bien so pe ezala ndenge ba kutani na monde théâtre balinga pe ndenga so basani ni babala ni pe. Muso pe ezala pe ka ke bolingani kaka soki nzamba sungi bino bokeli bo. Soki pe ke boka bwana bosa nini boka bwani. Mais oui, c'est que les lesbiennes, c'est loko wana ndenga na setola nango te makasi. Ngana lo baka chance nzambe pe akutsa ngai na bajara ya ba lesbienne te ke ayepe na bandi ko dinganga chance. On ba la journée okutana na loko abongo. Ke mninga na mo sa bandi ko dinganga ngai. Jo ngone na yebite. Tant sous soka kana la police. Comment non ça les amabe. Ah oui. Donc balinga na kawana ngana na mona ngale kwa kindoki. On a stocké na fana teli penza muninga mosi bolinga na popo sala ni vomie na ndobaka vomie na nazala ndumba ya mibala ta 10 nabika na prochaine ona enoke péché wana ko limbisama ke péché oyo ko sangana mwasi na mwasi non wana pina eza péché moko na yebi toki nzamba ko limbisama. D'abord mama oyo aza mama yo za jeune garçon yo ndimi o mona nidité ya mama na yo. Est-ce que vous pouvez trouver un monde normal? Parce que maman à se permettre de tiki papa et qui t'a pas non c'est ça mon intérêt. Mutu moko te ko ya pa na yo sans intérêt. Nzambe kuto yemo kwa sala biso na mokilo pour intérêt. Nzambe pas pambola faut kumisa okumisi ete osope omi pesi ba jeune prier après so mo eloko mo nzamba pesa yo. Siko mama o atiki tata atiki muta génération na ye aye ko zo yo jeune garçon pour ça ni ba sentiment. Tanga ya apeso mbonga muke yebi oyo ya zui pa na yo yebite yango bon jeune garçon wana na ba mama wana conseil que zala ka moko totika to copier ya malamu ya mabeto sala nini to rejetaka ezala bongo nyos tout totalaka nyos tout monaka mais ya bien ni to kopaka ya mabeto sala nini totika. Sur Métro Makengo Tapiru TV, c'est moi votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, tout ça dans quatre émissions sur la découverte, où il découvre d'artistes, toutes sortes d'artistes. Les autres, on a une actrice, comédien, pardon, où a joué à CPSaka vidéo et puis à artiste couturière. Donc, les autres, on a quatre maisons. Grâce à papa, le patron des patrons, papa, Métro Makengo, maman Christelle Mumba, détoué à Wakozwaï pour ça, l'interview, Kendenge Zalaka. Wana namoni merci na opesa merci na famille mon Soko Mobimba Yaliti Lisette donc vous avez belé Jean-Marie Nicole tout le monde Kani mon Soko sans oublier les cœurs de l'homme Irène Nda éclairage public aigle royal aigle jaune moi aussi à moto. Merci, des gros bisous à toi là où tu es. Héritier Djamba Montréal, Mazima Kamel, Sobe Kofongola, moi, Moukine Zalarato, invité du jour Nabiso, Oyo Azali, Aznat Ngouzi, Oyo Azali, artiste comédienne, pour bétonner les solos, tu as la maison Naye, Nengezalaka, Aznat Ngouzi. Bonjour. Bonjour, Jérès. Qui m'ezali? Nangolo Adame Saba. Voilà, donc, balandine sur la chaîne Métro Makengo Tapiru TV. Mais nous allons continuer à s'abonner à la chaîne Abisso et ça a vraiment plaisir pour vous découvrir. Babylone quoi une émission qui toque au émission sur la découverte. Donc tu peux découvrir moi sur un talent naé à ça à part que la artiste comédienne, à s'appeler artiste couturière. Donc le besoin mona et puis tu peux na kata télé naé, pas ça tonga, pas ça sala naé, nengezalaka Aznat Ngouzi balandine sur balando partout dans le monde entier. Mais quand on explique biso parce que moi historique nous moukia moi to qui ba détail et parce que to qui maintenant si maintenant parce que vous appelez dans musala nani vraiment après ça goût yo ça dans théâtre pour amema open na théâtre nani ngai mutapesanga goût ya théâtre na loba
bon disons na bakara ezaki eloko na kati na ngambo na premièrement nalingaki théâtre bana nazalaki na classe nasala babiloko ya baklasse wana ezalaka nasala na ezonga batemps déjà baécole secondaire on jouer na l'école sati voilà papa nanga betanga kutu mpona makambo ya théâtre betanga makasi na zoka mais vu que ezalaki eloko na kati nanga kanaka so nakoni osala nini nozongi nazalaki so navandi na tv naotala baxi naotala basila na un jour nga mpe fana bana kojouer kaka lokola bango na ndenge mpe nzambe mpe akokosaka kaka baposa oyo motu ndenge moto alingeli ezala kani nasala mosala na ngai ya couture na maison na bana otravailler nakokutana na le défunt dadi vraiment que son âme repose en paix wana vraiment aza nano papa mpona ngai Dadi di Kambala namona pièce moko eleka kaka bakomi tapis rouge seki kozala groupe na ye nazwa numéro wana eza mepa yaka kosala koto maison nga na bana otravailler dadi mpe bana kofanda kote wana azalaki chaque matin bana oleka liboso ya maison so ntango aleka natalaka na ngai napeka ye mpe mbote te siko jour nalobika ngai fo natelemisa ye kaka eleka mpe liboso ya maison natelemisa ye mpesi ye bonjour tosola mpe na ndenge ya bien nabi dadi nazala mposa nasala théâtre okosala théâtre okosala mosala na bino natongaka natunanga est ce que okoka kosangisa théâtre na couture ngabi ngamona yebika ndenge ye na osala ndenge mpe akomplikanga te asenganga ye donc eloko mpenina donc makila ngai eloko etutanaka asenganga eloko te ni condition abipesanga numéro na oyo kozwa ya ngai na ndenge tosaka baéchange ya banimero na ndenge abaki na omimo na groupe na ngai nde ayebisaka ngai ti jour moko mpe alobi ke apesanga bajour ya barépétition non o barépétaka ok ezalaki ya nzakala parce que nzakala mpe eza ye otali nzakala otali dadi bazalaki bameilleur ami bazalaki baproche na ndenge apesaka ngai bajour wana na ndenge ayaka kotikanga mpa nzakala alobi ye niti groupe na ye eza ndano na mwa bese soki azongeli groupe na osala nini akoya kozwanga donc ye ndamemanga na théâtre naloba donc en vrai dire balandi nyonso balandi partout dans le monde entier neti papa Métro Makengo chaîne biso oyo ezali Tapis Rouge TV donc cela veut dire Dadi di Kambala oyo akufa atika biso ye nde mutu azwa yo amemi yo na monde ya théâtre nosala théâtre non professionnel donc cela veut dire bandi kojouer banzonzing parce que tout le monde mpe banzonzing ebele nani sikoyo asalaka effort bando kojouer mpe na baartiste nyonso oyo bayebani lelo mpe bakoma obenga mpe na bafilme eza nani ana vraiment naopesa nano liboso merci na président Johnny Tsakala ye nde moto asali ke nakoma kojouer mpe bakoma obenga ngai nake jouer presse tel boye film mosusu nasalaka liboso nzonzingi moko amema ngai na tojouaka mpe boye zalaka bien alinga yango ta tojouaka nazalaki mwasi ya mayonnaise wana ebandeli na nzonzingi wana ajouaka mwasi ya mayonnaise e tojoue esili vraimen bafélicitanga babi papa akadre mwana o malamu première nzonzingi oyo tsakala memaka nini ezwa na 2019 18-19 ezaki wana 18-19 première nzonzingi nasalaki yango wana nande amemanga mpongo namona théâtre na bani na 2015 donc navandi nanga kala te 2017-18 bamwa bane wana nde nasala nzonzingi wana mais tokende mwa malembe oyemba mo 2015 oyembala moko na banzonzingi ndenge ezalaka bamisusu bazalaka foye akosana ba 10 ans ba 19 ans ba 20 ans mpe po bakoti na nzonzingi seke yo opesaki makambo to ozalaki okomaki likambo ya Tapis Rouge to ya Nzakala to ya Josar to ya mutu moko ya théâtre mbala moko bando kosélectionne bando jeu banzonzingi to ezalaki kaka travail na yo respect ya mosala yango esalaki keno bakoti na nzonzingi na facilité bon jires nde balobaka bongo nde selon bato nde balobaka napesa moto tort te apesi mpe moto raison te mais du moins ntango nalobi dayaki eloko ezalaki kati na nga nakosenga yango na nzambe un jour nakona komi osala nini na bano kojoue na ebininga mosusu namona ntango nakomi na monde est ce que nzambe akolinga abendanga ata molai et puis aye na ngai na pepa moto oyo mpe aza ouvert moto oyo abomaka bana na ye te ete tiaka atika oboma moto te soki deja kaka ke ozojoue bien ayebika na role oyo so napesi yango akotravaille yango malamu akobombanga te yango seke amemaki ngai mpe ti lelo mpe amemaka ngai na senso wana ce n'est pas dit qu'il faut opesa nao makambo osala boye non respect na yo olingi mosala yango po patiaka ezala ne wana ntango oza respect olingi mpe mosala na ye nde okozobango voilà. Merci. Vous avez partout dans le monde entier la chaîne. Métro Makengo Tapis Rouge TV. Continuez à s'abonner, vous ne serez jamais déçus. Toujours bien.
ezalaka na chaîne biso pour continuer à s'abonner et que ça la biso vraiment plaisir. Là je vois encore mon papa, le boss des boss, papa Metro Makengo, papa Metro Makengo, Simon ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba Makengo. Famille Makengo Mbumba, là où vous êtes, des gros bisous à vous, n'allez la bino fort. Merci beaucoup aussi à Lisette Monasoko Motema Gelor qui sont soda ya poto. Sans oublier aussi à ya Lydie, il y a Baleki, il y a Cathy, Amandine, Molasoko Bino Nyon Soboza Ebele. Merci à Éclairage Public Irène Dayak. Merci. Aznat Ngozi, nous allons expliquer. Balani so partout dans le monde c'est Holanda yo. Aznat Ngozi film nini oyo mona tant on intégrer le monde ya nzonzing nan tout d'abord. Oyo salavement et bimisa on a poto le ba comment ko benga ba comment ko féliciter yo. Et ça la film nini. Et ça film ya Monanduelo. Oui. Film o ti lelo ngamoko sona talent on a ko aka esengo. Ata bande ko nga batali ça la bien. Parce que surtout tali Monanduelo le début nango nyonso na ngambo ya biso donc ngambo ya loko ya famille nanga ezaki histoire ya vie nanga vrai. Oui, Monanduelo ezaki histoire ya vie nanga vraiment vrai nde nazalaki na pona za mona ya Congo central nezaki na Congo central côté mon papa Simon papa Metro Makongo Makengo OK wala pina papa nanga ndeko nanga yo bakapangi ya nguni ya bwala papa Makengo mboti kya kutata munuzola ikuzola kibeni mudia voilà on a mega mukie kolobango et ça vraiment bien Monanduelo ezaki histoire nanga vrai na début ndezalaki que na papa na biso papa baloko linganga trop ko pesa nga ba faire na ye ayeko kufa très tôt to tikali ba famille ya papa nde makambo yeko koma ebele ezaki pena histoire nanga vrai na ndenge na yeko bima na kin na bandi musala ya kotonga na yeko kutana na mobali sikoyo na suka longo ndete ko changer na yeko lingana na tsakala zaki da marié na batu na yo mona biloko abongo donc Monanduelo nde penza c'est lenga makas parce que na joué ki bambande bakata na joué mbanda bijou la reine na joué mbanda Schengen parce que batama kaswana on a joué bambanda na bango donc c'est lenga bien voilà bana poto partout na monde tibolanda biso na chaîne biso Metro Makengo Tapis Rouge TV bozo comprendre artiste nenga ta ko se déchaîner eza histoire mo Monanduelo wana batu belé batala yango elelisa batu nenga joie elelisa ba maman ba papa parce que oza orpheline hein donc aza orpheline de père donc histoire wana nde sala que non lelo pe azwa chance ya yeba na poto et puis nzambe pas sala grâce car na monde wana ya art nde nzamba sunga pas sala maison na to kende sikoyo mom kina makambo etali couture oza double artiste ngana bengo double artiste ils appellent bon aux artistes comédienne aux artistes aussi couturière donc cela veut dire aux ana misala morobo aux ana likabomo wenzamba pesio o kabola ngundenge no kabola ngunde na théâtre na couture oyo kabola ngunde parce que o pesa art na pesa art o kabola ngunde je reste elo nyonso ezaka temps donc na mokili oyo soko ibika ko classer temps na yo nyonso ikopesa melanga ngoyo na ibike couture eza musala nanga théâtre pe eza musala nanga na kolenga te ke na privilégier couture na tiki théâtre non parce que nyonso na linga ngo na linga théâtre makasi na linga pe couture makasi donc so na ibike na répétition na tournage na ibike lobby déjà na tourner bien na ibike semaine prochaine na tourner déjà na koyeba ko classer programme ya ba client en boya na ibike ya soki na répéter mercredi c'est que programme na c'est ça non mardi mercredi na livrer bilamba te na sens wana na kabola pour que maintenant aucune répétition so pe na pe na tournage pe za ka ndenge moko donc ko linga te ke na kei na simana ba client ba yo finga ngati donc na ibike ta na okende na simana muto ya ko déranger te ça la programme vraiment bon pour na lingi misala ngona so mibale. Voilà. Aznat Ngozi, par rapport à Moussala Nayo, au sala théâtre, au sala paix, couture, mais quand on explique, baninga na otope ba collègue no ya basi, donc nyo soka ba oza ba artiste oyo, ba sala rara théâtre mais à part théâtre bazara ne moussala musu ba sala raté, do mona ra théâtre donc a olé la kana théâtre mono sur théâtre parce que peut théâtre on peut eza ndenge za la raté pour que ne pe na nzonzi faut ba ozala ba pona yo. Ok, pe ndonzi faut ça na nini. Parce que yo, au ça théâtre, au ça nini, au ça la paix, au ça na, au côté seulement quelque chose. Parce que conseil ni to okoko lobani na bande kona yo. Au ba sala théâtre, ba mi pesa kana ki théâtre, on ba ki répétition ni tournage, va na palais ça la elo mususuté. Et le conseil ni ko pesa ta que yo za mona, moi ça pe moi muke.
conseil nous repère ça bango par rapport à makambo. Merci. Depuis na moi muké. Moi na muké na bangenge na moi na muké bongo ekola. Yango vraiment. Bon, conseil non repère ça. Nga d'abord no bengango eza là c'est être mendiant ou mendiante. Parce que TV déjà na TV tant to bimaka to la saka image moko ya bien pa bato bato badika TV c'est que bazana ba mbongo donc au senga o le kanela mba bien au senga ozana suka net biso basi obimisa suka bien otama maquillage moko ezana bien sikoyo soki yo osala eloko te c'est-à-dire ekotinda yo okoma kosala ko senga na bato okomi lokwa mendiante mo boye ko senga comme otungisa non le conseil non peut c'est ça que ça comme le kolanga parce que ngapi na mwana mwasi ngapi na ta jeune fille na 20 quelques boy donc na kuma ta 30 cité donc on mona mais la kasi nanga moko na lobi lokwa na zu conscience mo ke na kokite ke na baka toujours ko dépendre na ko senga bato to na mobile to na chérie to na ni non ngamo fona ifoni fort na ngai ya ko débrouiller na ndenge na ngana musala nzama pesi ngai na sala pona zwaka moi quelque chose bongo donc ba fille ba sala bongo na senga bongo ba luka soki ba musama bobo kokate bakota na commerce pour parce que déranger parce que tant te dérangera pour na mitsa pe na kati tant te dérangera et ba ça rappelle bato tu vas promettre au soyez ma bé pas parce que à réaliser oui éviter dans les besoins parce que yebe kuna zuma mikakata no mamboy yango et puis ça rapenza bien té yango alingaka ata ba pesinga te moi-même na yebi na ndenge nanga na kozwa na moi quelque chose oyo kosunga nga na maquillage nanga suki nanga mo elamba na ngai oyo kolika nango na TV c'est ça vraiment. Voilà, merci beaucoup chers amis internautes partout dans le monde entier d'Abisso. Beaucoup de vous s'abonner à la chaîne Abisso. Mettons ma kengo tapis rouge si vous ne serez jamais dessiné dans cette cabine. Bilenga bientôt ma cambrabe bozonka na kata chaîne Abisso. Mettons ma kengo tapis rouge. Émission aboel nil par ailleurs kaka awa. Y'en a savez nous beau s'abonner et que ça l'Abisso vraiment plaisir. Que ça l'Abisso vraiment plaisir makasi. Pour vous avoir découverte il y a boyé nil par ailleurs. Ma chaîne moussou to éviter hein. Toyebi mais biso to sala ngo parce que toyebi kozwa mutu na valeur grâce à papa Metro makengo na maman Christelle Mbumba ba yebi ko pesa biso ba mayele ya ndenge nini ya ko jouer ya ndenge nini ya ko sala musala ya ngo to découvrir partout parce que ne to ba émission c'est la découverte tout le monde toutes sortes d'artistes même cordonniers to ke zoye image to ko sala une émission parce que aza artiste voilà Aznat Nguzi lelo to somona ba œuvre oyo ya kitoko boy. Lélo, vous en avez 24 ans. Vous en avez jeune. Oui, vous en avez 24 ans. Vous en avez jeune. Ba aria kitoko boy. Musala kitoko zo sala boy. Autant ozo temps ya ko sala musala boy parce que so kena ba maison musu minene ba couture ya boy eza passe pour non sala yango. Parce que yo inspiration ne utaka yo wapi pour réaliser ba biloko ya boye tout le monde ba mabaya ba bilamba kitoko boye mais quand on expliquer ba fanto ba landi no so bazola no partout dans le monde entier pour reçoit ba tum super ba benga na poto ko no sala ba bilamba source d'inspiration na eza bon ngai couture na ba lo ba susu ngai biloko na ngeza la ka donc couture banana zaki moi mukie na zaki ba biloko to benga ba na paupière tendi nazaki nango tellement belle ngana tika osaka na bitendi tana komi na secondaire na yeko tika makambo osaka na bitendi bana popi na bana yeko tonga biloko bana popi makasi so na tongi kaka eza ba mama bandiko na ba kama mona osaka couturier mona bana tonga kaka so na tongi kaka il faut kaka elekela bango donc couture ezali ete ke na vanda ke kaka na komi na humanitaire ana sala na couture non bana zaki mo amke donc tita na komi na deuxième CO Tant que troisième papa biso bika mbala moko kota mbala moko po ezaki da yelo kunanga na bando sala tu peux na sali couture à classe ti lelo na travailler pe na atelier à batu na lelo yoko sala atelier place na nga moko donc kutina loba ngamo pe mo na kamoka problème so ngamo na sala ka bande bona ngamo kam sa bango bien Aznat au mona msusu babilamba marié mi soki na otongela mama marié mingi na sola na grande sœur nga na landi sina tina na otongela mama boy otela nga photo sina tini asa to koka ngo teni non koka yoka nzamba songo olonga et puis na longa kaka
lungaka donc c'est le moko ils a don nanga parce que na sala couture mixte natonga pantalon natonga ka chemise natonga pe biloko oui non pas veste en bas na tonga te ce qui est simple kaka zala ngoma ka mindondo te là na tonga mais ce qui est commis ba complication belele na tonga te mais à moi c'est na tonga donc à part veste en bas peut-être que semble difficile mais oh c'est kalinyo sona tongaka c'est ça. Voilà, bana poto partout dans le monde entier, héritier de Masuki a rebalancé sur moi ba image ou tout le monde ba koutira kitoko, ba bilamba kitoko, oh yo ozo sala et tozo ezo leke la bat. Pour tout le monde a battu belé ba artiste belé ba yaka pa na yo, tongela ba bilamba, ba groupe sans souci ba yaka ba groupe elombe ba yaka pa na yo. O simba kesi toné tera mayele kaka aznat mais kana ko limbolela biso et le ko na partout dans le monde entier ba Hollanda yo. J'irais kisi. Vrai kisi. Ezaka kolinga eloko angone kisi yangwana so te bibla kisi ndio ngokutana na maison te so ki na baki nzana kisi ngokutana na maison te okutana te na maison mususu vraiment so sentir ko koti pena moko obanga ta na kokota mais okutinga maison mabo izana ngoka boye kaka to luka mo ba 10 francs mo ba nini bon kisi ona okenda ngo wapi eza don nzamba pesa ngai na sala parce que tout le monde a ba otika ba couturière ya minene bazo ya pa na yo ba artiste belé otongela ba bilamba tout le monde a matanga ababilamba so ebele pa na yo mtozo tonga yango otongela bato ba groupe minene otongela ba uniforme ya ndo lobi ba tika ba maison minene ba maison ba couturière minene ba ya pa na yo mo maison muki ya matuni na cadre wana eza que couture ntunyo sana naka soko osali loka malamu a Hollanda parce que une fois na otongeli mutu moko mutu ntanga kei tant susu ye akoyelo ta 10 personnes so 10 so betango otongela bango tant mo kene susu donc eloko ebendaka bango etaka couture na ngai couture tant osango bien mutu osepela mutu oye apo ndet toi na ngiringiri no naza ba client musu bazana commune kin musu bazana client musu bazana Gombe musu bazana Kasavu do bayaka longe musika mais wa kutu c'est tout concentré na kinango trop surtout pour la bilamba mabala et ça la bombo ndet una latinga mona tonga vraiment o arna ngai moko mona donc na clair babilo na ngai soki o ngamona olata na clair babilo na ngamo boye kaka ya ba ndengi na ngai oza motu moko ko féliciter faut soutenir mutabo gouvernement congolais bato bo soutenir ba soutenir moi oyo à la théâtre à la paix kotonga koto donc il faut qu'on encourager par rapport ndenge za ka babilo ko il faut ba initiative ya boende faut qu'on encourager rango parce que tant bozolo donc contribuer pour nous konzamboka yé parce que ça à part na ya contribution ko tonga ko ça ba biloka bo eza vraiment mutu moko ya ko encourager ya ko tsaye poa akende liboso aznat ngozi to kusongi no pe koto ya art lelo ba soupçon bimebele bino ba artiste comédien surtout ya basi boza bokomi réputation na bino ebebi na makambu ebele yo en tant que oza mwana mwasi oza mama olinga musano ya théâtre tant bazo bebisa repa sali ba réputation na bino bongo ke bokoma ba lesbienne ke bolinga na kabino na bino bata théâtre na ndenge mo mabe et ça la ka ondento yo ka ba makama bongo et lobomaka na part na yo en tant que artiste et ça la ka onde bon elo nyonso oyebi makaiso na déjà mabe et pas na biso ba kolona ngo ba obimisela atokisa la biso ka bien te parce que baloba na bakanya so exception ezanga te bolingo to boite bolingo pesa la que bo travailler place moko bolingo pe kutibino boko kolingana na ndenge pe ya bien so pesa la ndenge ba kutani na monde ya théâtre balinga pe ndenga so sani babala ni pe so pesa na pe ka ke bolingani kaka soki ntsamba sungi bino bokeli bo soki esengi pe ke boka bwana bosa nini boka bwani mais oza ke ba lesbienne ba nini surtout eloko wana ndenga na sepela nango te makasi ngana lobaka chance nzambe pe akutisa ngai na bajara ya ba lesbienne teke aye pe na bandi kolinganga chance pono bala jour na okutana na loko abongo te moninga na ngamwa sa bandi kolinga ngai jour ngone na yebite tant suite to suka kana la police pour maman ça les a mabe ah oui donc balinga na kawana ngana na mona ngale kwa kindoki pour na soki na fana tele penza moninga mwasi bolinga na po bosala nini vomie na lobaka vomie na nazala ndumba ya mibala ta 10 nabika na kushena ona oyo noke po péché wana ko limbisama ke péché oyo ko sangana mwasi na mwasi non wana pena eza péché moko na yebite soki nzamba ko limbisama donc pardon pour donc yango pena zaka abomination
comment pour la Bible pe ntanga combien on passe ngana na tanga exode mingi nza ba pekisi yango jamais que yo moninga mwasi okoza moninga mwasi bo kushina ino kushana na mobali tuko pe mobali jamais que okoza moninga na mobali kushina ino kushina mwasi là vraiment ils abomination omona yango to sengaka to sala musala ngona ndenga bien parce que mabe izoloba ma mingi donc biso basi pene pene na monde théâtre vraiment que tout ça mal répété biso basi ne ba nekaka oh c'est kaza mose ya président na oh c'est ka bimakana oh c'est ka bimakana oh bolingo to bote bolingo pe arrivaka mais ce que comme ya mabe les amabe omona na sens wana Gérance. Voilà, chers amis internautes, partout dans le monde entier, Bolanda Bisso, wana azali artiste comédienne, Aznat Ngouzi, et puis artiste couturière, Nebomoni, ba art héritier, Diamba, où tu peux balancer Bisso, topé, azo balancer Bisso sur ba image, moi nenga zo tonga, moi ba art naya beti nenge zalaka, donc Aznat na loba faut qu'on soutenir moi si oyo, nenge zalaka, Aznat Ngouzi, par rapport ya nenge bazolo ba maman na bino o baza ba ine bima déjà liboso ba ine na bino théâtre ba bêtise zo bima ba ans bazolo ba les richesses bazolo ba tebe bazo bima bazolo ba au moins tes roi net bino bazo bino ba o bozo ya bino ba jeune fille ba obebi c'est la bino le roi nzela ba on faut pas l'accepter nzela ya bien mais na ba o makam o ezolo ba mawana par rapport ba acte bazo sala ya mabe wana to bo tanga ba komo na papa parce que ego sonner mabe Pourquoi koloba nini likambo na mona ndenge nini par rapport ya nzela na bino bino boya sima. Je ne comprends pas question no bien parce que net makam nini ba loba na dawa. Na koloba ndenge bazoloba keno ba mama nyonso ya théâtre o ba limali boso na bino. Balingaka ba jeune garçon. Comprendre ya théâtre balingaka ka ba jeune garçon ba sala so tournage style bo ba ke bandako. Bango bazui ba garçon ba kena bango na ba flamingo bo ba benga ba hotel. Ozolanda. Ya nozoloba par rapport ya likambo wana bino pe bana bozo ya sima tant bozo mona ba on ba sala bon monter ba bébé c'est la bino nzela topé bazo bino boko copier makambo wana quelque part bozo ko bébé ça venir ya bino mokolo bito ya bato batala ka bino ya on la lingo mega ko sala analyse par rapport à likambo wana pour la likambo ngo Gérance bon vraiment na yebité pour ngai d'abord maman o yaza mama yo za jeune garçon yo ndimi o mona nidité ya maman na yo. Est-ce que vous pouvez trouver normal? Parce que ceux qui disent maman, à se permettre de tirer papa et qui t'a pas na yo. Non, c'est ça mon intérêt. Mutu moko te ko ya pa na yo sans intérêt. Nzambe kutu yemo ko sala biso na mokilo pour intérêt. Nzambe pas pambola faut kumisa ye. O kumisi te on sope o mi pesi ba jeune prier après so mo eloko mo pour nzamba pesa yo. Ce que maman o atiki tata atiki muta génération na ye aye ko zo yo jeune garçon pour ça ni ba sentiment. Tant ya apeso mbonga muke yebi oyo ya zui pa na yo oyebite yango bon jeune garçon wana na ba mama wana conseil que ezala ka moko totika to kopiaka ya malamu ya mabe to sala nini to rejetaka ezala bongo nyonso to talaka nyonso to monaka mais ya bien to kopaka ya mabe to sala nini totika tant yo ye na monde art sala musana oyebi sika lipamboli ko yela te yo siko tant o continue na théâtre comme nous envahi na ba bêtise comme olinga ba maman mebimba yo maman comme olinga ba jeune garçon donc aussi si valeur na yo pe respect na yo moko parce que ozolinga pourquoi tant olinga bango olingi bango pourquoi moko oyebiti na olingeli bango alors ça sert à rien que yo maman mokolo olinga jeune garçon tout ça la musala ne le baka na mon théâtre tout ça la ba collègue mais toi de nécessaire nebi ke oyaza yaya oyaza papa oyaza mninga nanga même biso nyes toi ba collègue musala moko alors il faut qu'on mette na place na yo maman se respecter l'équipe se respecter au sens wana Nengna Lobaka, merci à papa Mektro Makengo, Simon Kabaka ainsi que maman Christelle Mumba. Merci na Obo Salagi pour nanga, merci moi nangai na minutes oyo azo seka azolia azomela parce que peut-être moi geste oyo bosalaki pour nanga pour na mwana. Merci beaucoup papa. Nzambe vraiment abaxe ya bino ebele so dans le bien on a TV parce que boza mingi te papa na maman Christelle vraiment boza mingi te merci na obo sali biso pe tozo continuer kaka musala pour entreprise na biso accompagner biso ekende liboso. En tout cas papa merci na 5 minutes merci mingi na obo sala ki pona Rayana na minutes azo seka azo sakana grâce na bino.
En tout cas, merci papa. Asnat Nguzi, tout comme je t'ai dit, la difficulté ni surtout dans le monde artistique. Donc, dans le théâtre, dans AWP, dans la maison, la difficulté ni aux ala nango oyo. So ko vani bobi en tout cas, et c'est nganga boy. Non, et c'est nganga boy mais non zangango. Et c'est nganga boy na za limité. Difficulté et ça kakambongo. Parce que au cause na idée na mutunda, net na zana ba idée belé na mutunda ngai. Ngai na raisonnement kate que non suka na maison pour yango te sué nanga. Parce que ça peut na niveau na ngati na lo babongo. Ezaka temps o nzamba atina autant na oyo banda po ile onzaka ne bandeli. Mais difficulté za la kaka mbongo parce que mbongo ezali oko réaliser makambo susu ya ebele. Yango mona na koza na posa ke ndako na ngai changer na koza na posa ke na longwa awa na komata na commune mususu na koza ke na posa ke na za mwanda ko moko ya munene mais ça demande de l'argent mbongo kaka nde ezozanga biso yango na difficulté ata na monde pe ya théâtre ndenge moko mbongo kaka to suna za posa nga na sepela ki po ile madame ka to kopiaka mona na mona ki melo ko mona TV pe ile ko na vraiment c'est plus senga na pe linga pe na zala nango na jouer nango mais otabe makoki na yo penza ekokite. Donc tout ça a limité mbongo kaka na ko belo musuté. C'est ça. Na maman tali maison, vous avez rappelé na ba travailleur na yo, to za na yo moko zo bunda to ndenge ni to za na bezo ba yel swebele. Na pona ngai na kana ka vraiment na zala na ba travailleur rebelle pour que to diminuer pe chômage na mboka na sens wana. Mais na ndako na ngai mukie boye, ils ont permettre ngati na zala na ba to rebelle. Mais du moins na vu kokoki jamais kozala égoïste ata mukie wana ozwa yeba ko partager na baninga donc nazana na mutu to travailler kana ye ya mobali donc tozala ko ngai na le garçon mobali to travailler kana inde kuna donc mena idée nanga na na belève na sala ta centre to na sala ta na maison de couture à munene pour que na former bana parce que biso pete okola ezaka bongo génération en génération mais tant bino bokoli yo pe susu former sous baninga pour mayele ozala ngo jamais que yo ko na cimetière kufa nango faut transmettre ngo susu na ba oba oya donc espace nde mutu ebomaka donc makoki nde zo boma biso et on mona ke okutika ka to ka biso mbale mais que misala pe le ka biso mais choix exact. OK. Voilà, merci beaucoup. C'était là Asnat Nguzi, l'artiste comédienne de Papa Johnny Tsakala, Les Abeilles, et aussi artiste couturière de Bomuto na kata maison nae, de toyaki ko solo ni mo muki boyoki ba vie nae, boyoki par rapport ya artiste na biso mususu misala na basala ka ndeo ya théâtre, azape couturière na ndeo azape artiste comédien. Asnat Nguzi par rapport à émission ndenge toyoko zoyo par rapport à l'émission Monde de la fin et puis impression na yo ezani ni pour émission lelo ba fan no ba no partout dans le monde ko lo balika munini o ko kamombo fort place bazali ba yokayo en tant que artiste comédien en tant que aussi artiste couturière et puis au petit numéro à téléphone na yo pour ba te belé bazolando na minute et belé na Belgique na France surtout na Suisse net salon Flori ou ezali sponsor officiel émission salon Flori na Zurich kuna azolanda yo au petit numéro il y a téléphone pour ba pe ba sala ba commande depuis poto ba sala ba commande ya bilamba voilà. Bon pour la émission lilo vraiment esalinga bien ma casse au mona donc donc bato ba yeli yo na maison na yo zalo ko lelo komoko ezaki ya kobomba bato ba ko dévoiler yo balakisi yo na monde balakisi yo ke ndeza na no tangi ba Belgique ba Suisse wana donc susu ba bébé te ngana na sala ya couture donc ba bébé ka ajuaka mais émission yo na grâce à papa Métro Makengo nde elakisi ngai partout dans le monde qui Asnat à part art ya comédie asala rapé couture pour moi na CP na journal lelo na yebi ke place bato bazali bon na bien belete mais to senga toujours aide bato bazana posa ya ko soutenir nga pour que ndako na nga pe échanger donc et ça la nga pe bien ndako na machine belé et ça la nga bien tala biso ba courant qui ne minute au courant ça te donc to travailler mo bo ça na faire makala donc ba difficulté ma casse em so bo ba torche
mais soki maison ekometa ya monene nayebi ke ata bagroupe tozala nango basansu tosengaka aide na bato bayeba koaide nga bafani na nga oyo boyebi nga na oyo boyebi nga te naosenga bino vraiment boyokanga bomona nga mwana bino leki na bino naomeka na niveau na ngai mais soki bino mpe bobarisi likolo wana esalanga vraiment bien bato nyonso bakozala na posa ke batonga bilamba mpo nga nakipaka te natonga ya mibali ya basi mibali boyoka o pantalon o bubu o chemise na osalela yo osalela yango mpe yo moko kosentir ke couture mpe eza ya propre ya ndenge ya mabe te waza pesa numéro yo ki numéro téléphone bakoki kobenga nga. Voilà, cher ami, Luka Kabisokuna, Luka numéro. Voilà, cher ami internet partout dans le monde entier. Aznat Nguzi Yewana Boki Nenga Zako Sedesh, Nenga Lobby, Nenga Pesiba Vinaye. Par rapport à Nenga Zalaka, merci à tout le monde. Au Bolanda Kibiso, au Betaki Libako Kolanda, la découverte, les lots découvrir Bino. Émission lelo to découvrir bino lelo Aznat Nguzi o azali botala epe bo sepenti lelo so bo beti na ba site belé ya ba film ba ya ko zoyer ba bengaka ye ndenge zalaka jouer na ba pièce belé donc voilà Aznat Nguzi ye wana bana poto partout dans le monde entier les veuves de Giro merci bon ndenge bozo continuer ko s'abonner ba bi kala mingi te nana posta bo komiselanga nana posta na koma na 1K na chaîne oyo bandeko nanga o na Belgique wana France na Suisse en Allemagne, États-Unis, pardon, on s'est abonné beaucoup que nga un candidat pour ça 1000 abonnés, tout qu'on a mis tout que ça 1000 abonnés dans la chaîne. Oh, kalamingité, na bi que les voix de jour, benga o ya Suisse, bo benga kinga, na ça ki no bokende, bo salaki. Alors, bo sensibiliser et belé, bo ça sensibiliser et belé, bo s'abonner vraiment ça la biso plaisir. Ça la biso vraiment plaisir bana poto partout dans le monde entier. Aznat Nguzi ko pesa numéro na yo, ndenge zalaka. Ozu yango. Nazia, papa la poto je m'excuse beaucoup parce que na comprendre te neni numéro na nga mo ebungi ngai. Numéro na ngeza 089 98 44 640. Donc plus 243 89 98 44 640. On a WhatsApp na nga ezalaka ouvert chaque jour. Tant que vous pouvez en besoin ngai. Vous avez page Facebook na na page Facebook na so boza pour ça ba midel nanga na page Facebook na koma Aznat Nguzi. Ata pe na page nanga moko normal na Facebook na koma pe ka ndenge moko Aznat Nguzi. OK. Non, na page fait ya couture. Na commande couture Aznat. Aznat. Na page nanga ya couture oui. Na koma couture Aznat. Mais Facebook normal ni na koma Aznat Nguzi. Bon wana nde. Donc so côté na couture Aznat bon mona ba midele eza kuna belé tellement na publiera belé bon mona bo sepela. Voilà, Aznat Nguzi quelques dédicaces ndenge za pour to komi vraiment na suka. Mon ami mon frère Salanga Sine kuna. Voilà, moi ba dédicace na yo ndenge zala. Dédicace na ngai biso na pesi na mokolo chaîne na biso. Oya papa Metro Makengo, muno mwana kutata. Vraiment mboti kiaku beni nge mama Christelle ki beni. Hein, mboti kienu. Na pe. O c'est que ça les vie. Le temps no ka ba sala nga plaisir. Papa Metro zo mona mwana. Mwana na yo papa, hein. Muni beni mwana kutantela, mwana ku. Donc kukanga moko kutata. Tata takoloma ke beni aide olo bango bien te non nazoloba quand même nazoloba ça na pesi bambote beli na papa Metro Makengo na mwasi ne mama Christelle Mbumba mama tala bilamba yo moko moni bamideli yango za posa otongisa koke su musika te Aznat ye aza numéro de téléphone de Josué au benga na otongile bloka bien au seplayo na papa bambote na bino ebele et puis na petit sur bambote na ngebele na bafani nyonso bananga na o bayebi nga tena o ngape na yebi bambote na bango ebele nakuta sumbote na nani neti nani kala mingi to koma na batu na koma na batu c'est ça parce que bambote kaka papa Metro mama Christelle papa Metro bambote kaka ndio baka mbote kiako tata mbote Rigen, je vais m'emboter na yo, na pesi mbote na yo moko Jirens, na pesi mbote na grand caméraman héritier. Vraiment, moi na mukena bangenge na ye. Voilà, yemi ko ba bengo okata no tikali. Yemi ko ba bengo okata no tikali. Héritier Zamba mon petit dans les lions de fort malgré yo yebika ba voix ngezanga raté. Voilà, merci beaucoup wana zaki ambiance neza so yambi artiste ndenge za la bilenge bobozonga na katia. Metro Makengo Tapis Rouge TV balobi na senga na bino donc
balobi slogan ezaka mikolo moko to na posa un cas bandeko nanga ba fan nanga tu bolinga nga moko Giro o bona Belgique wana botonde belé na matonge wana boze belé ba Delcine Jolie @gombo sala ndengo sala kawana bo sala wana na posa vraiment moi o esi la tête to atteindre loko to solo laki na bino to solo laki tant tout ça qui réunion wana malgré musika mais bolobaki boyibisaki nga bo promettenga na sengi na bino bozonga liso bo s'abonner rapidement to ko sa enquête kaka mkie poto ko sa enka wana na sengi na bino bandeko nanga partout na monde entier bo landanga mo na bino chaîne na biso yango na France wana na France wana pas na Lyon et pas ya Rose Miyeke na Blanche Miyeke bo s'abonner Blaise Ntakala Blaise Ntakala bambo tebele mon vieux place aux Ali yoza na Saint-Étienne bo s'abonner sur ça la biso vraiment plaisir famille Molasoko Lisette Molasoko motema gelo kisoka soda ya poto Yalidi Molasoko Yakati Amandine Zozo Kani Nicole le pétrole boza ebele la blonde fashion babi la blonde fashion mon habillé mto latisanga mikolo babi la blonde fashion yonde makambo maman ma passa bambo tebele place aux Ali. Merci aussi à Irène Nda, éclairage public, aigle royal, aigle jaune, moi aussi à moto. Dans les love fort, donc Bambo TB place Bozali, la vie Monzangoula, Daniel Poiti, Bambo TB place Bozali. Merci à tout le monde. Continuez à s'abonner dans notre chaîne. Mettons Makengo, vous ne serez jamais déçus. Namoni Asima Cameroun, héritier Djamba, na montage, héritier Djamba Montréal, Yonde Makambo. Merci beaucoup à tout le monde. Obo Beta Kili Bako Orlanda Bisso. Merci. Je dis bye.